Pote na bino bandeko baya mwasi toye lisusu na libu na biso na volume D oyo ya ndenge ya nyama eza basé na mbika tokotia mbika. Tolakisaki na volume liboso biloko totiaki matungulu, ai, tomate, ai oyo eza mbika oyo totie mbika ngoni tosangisi na mayo tokosopela na kata mbika pote etoka elongo. Mafuta yango na totiaki l'huile d'olive muke. Tokotia mafuta mingi te po mbika yango moko ezaka na mafuta pe nyama yango moko eza na mafuta. Tobakela misu na nyama na biso oyo totiaki na moto. Tolobaki tosangisaki biloko nyonso, tomate, matungulu, ai, nyonso eza na kati ya baya mwasi. Totiaki ai na biso, tokofina ai na biso baya mwasi, pote ekobelela na kati kuna. Pote toya kotia mbika na biso ekende elongo komona ndenge kobela. Nalobaki mingi te balambaka mbika na bango na soso, na mbisa kokauka, na mbinzo, na makayabu, bamisu na sineba mona tinda kala kolamba na mbika na kolakisaka bino elubu yango wana. Nyama na biso totiaki yango wana tokataki mike nde yango eza mobimbawa. Me baya mwasi, omoni ba nyama na biso eza mingi ezobima na congélateur eumelaka oyo toza kosomba. Toyebi te biloko nini batiaka na kati. Avant kolamba nyama na ngai na tiaki mai na keto oyo. Mai etoki makasi na keto oyo, midika oyo nde na kosopela ngo na mai. Na fandisi yango ebimisi na basalite nango nyonso makila nango nde na kosokola nyama na ngai epe yango oyo nyama na sokolaki yango oyo na kati mike la tie résultat. Siko awa tozo kokende. Na moni tomate na biso pe ebandi kobela na banzi na totiaki boye na tiaki mai te kaka mafuta muke pote na mungwa totiaki ba spice na biso muscade o jimbo na biso mungwa totiaki pote ekoti na nzungu na tiaki mai te totiaka ndengo na po totika ba spice na ekota bien na nyama. Tango komona ba spice ebeli, matungulu ebeli, nyama esali mwa ko changer couleur muke ndoko akotia mai. Mai yango pe kotia te lokola mai ya linza ya fimo bimba. Bande koto komi na étape ke tozwaki mbika na biso awa, totiaki na mai. Na balolo yango na mai, na zwi mbika selo mesure ya nyama eza na kati ya nzungu wana kuna. Awa na sina sela yango mai, na kozosiko mbika na nga oya mai, na koya kosopela. Nyama ya mbika baya mwasi. Olamba yango, papa soko za na mbongo pesa mama, amekela yo, akine kosomba ameka pe alambela yo. Tozwi siko mbika na biso, totie. Tant totie mbika na biso to baloli muke baya mwasi, toza kofinika ngo sikoyo pote ebela toka kosala présentation nango na volume 3 nango ekolanda tofiniki nzungu na biso. Toutefois il faut kosala la lutu alibaya baya mwasi soko si kosala lutu alibaya to kotoka na sani ndoko changer lutu oyo kotoka ya bapa po ba lutu na biso oyo ezalaka mingi ba lutu biso ya boye ezaka mingi to bino ni basala kate bambote na bino bokota kota l'air est grave bokota bomi abonné pa ya ore kilungu shembo ya mwasi nyama batiambika yo nani ozai komi abonné kozanga makaba kitoko ya boye papa ya mama bosaka penza nyama mbika iko pe ko changer modèle a kolamba ko. Ok, bye. Bon, c'est la folie. Trop pour comment la ndenge ko bela ndenge to présenter. See you, bye.